Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kakane to sola kangana bine émission. Nous voulons savoir émission rataka jamais. Nabanda kona bino pour nini ratate. Po bino nde botinde ngana ke ko sola makambo ba catch congolais 100% catch congolais. Obino benga bondo biso benga bokoko ezaka ka catch na biso yango to sola ka yango mikolo nyonso ai nalobato nalobate. Mais liboso na banda. Na pesta quelques mbote na beba sunga champion local na mwe loko la viena nga Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo ve Prosper Bakine ndelo bi tel père telle fille Chanel Bakine tano bi Chanel Bakine na bibongo Brinetelo Nzokambo kasi na lobi boye via Eric Kitola mokonzi mwana Belgique tongo pe Edi Engende papa social Edi Engende papa social gouverneur de Dallas Ndenani Basile Pidimouke gouverneur de Dallas Basile Pidimouke nako bandi kwa banga msuna simande moko na bosete ko ba viena nga checkman koto za yango wana penza nalo bate kasi nako banga msusu nasima po yolo bako champion local lo baka mingi champion local boye en tout cas na bandi émission nanga kolobake na ye wapi na kitina mabele ya Kanluka ai ko banda champion edingwe moto ngi akufaki na yena Kanluka te na sebyo ke na kokende pasi pala bomona nga na funa bomona nga na Moamba bomona nga ipe na bomona nga nani na chango bomona nga pe na Moamba na esiko funa na yewapi na alukunga babika lukunga suka na biso kana pona voilà tout justement donc na esiko lukunga sima lukunga na okende pe na funa bomona pe keke kacha funa mais nani ya minga ina kata Kanluka eza nango obino bokanisi wana te eza maître soda tana maître soda bati balanda ki mission auto leka bas equipo maître liwanza alobaki fort pour la maître soda ndenge moko super aigle apalola ki maître soda c'est bongo sikoyo champion migolba tukin alobela maître soda boyebi maître soda yango lo toyele le pana eto bino maître soda to tika boyete so tika boyete toye pana yo bote maître soda Mbote champion local boni yo. Très bien maître soda ngabu na da bien yo nena omona ba paki on dirait dibne azala ngai matanga dimwe to ni matanga dimwe nera champion du Congo champion d'Isaïe ya ti Congo champion d'Isaïe champion du Congo eza Lokambasi Bolit oya mikolo yo te Lokambasi Bolit champion du Congo ya dinga champion d'Isaïe na boy na azalaka pe na boy na ngakoloba na boy ba commentaire ebele bo bino zaka na kobeta na na ngana okana ba tebele te se koloba na mte za to continue to côté to koloba na ba tebele ngapenga ba bakana ka ba tebele boy isala nga bien mingi champion soda maître soda pito bolimba ka bien ba mingi ba champion maître soda to beta no lisolo muke boni entraînement boni club boni bafi bon champion local club est normal tu vas programme pour belé à club voici des tapes ça pas normal le bien les télé émission de oyebi ba comme ngene ko lobela lelo c'est basé mingi na makambo sport kaka et c'est qu'on a balité au bazali banda Maroc ko ba bunda do ba faire ça c'est belé pour toi na moko ya biso abunda kuna médaille d'or médaille champion diwa champion diwa en tout cas yo yango yo médaille d'or de Maroc c'est bon père félicitations tu as la médaille comme ça à part ça tout est bien les pères bien ndeni président Angelou Kai mkonza président ça va bien les tous les présidents tous les présidents club l'équipe ba club nyonso ya district ya Lukunga oui l'équipe ya Rambo te kotanga kombo te bango nyonso ba eloko te kotanga kombo te to fandela pona Rambo to pona ne bon l'équipe na hoya yo te to l'équipe bino nyonso donc tous les clubs à Lukunga boy ba keke to l'équipe bino club l'équipe bino ezaka moko ya district ya Lukunga mbimba c'est vibration d'état batanga ki yo pesca batanga pe club de ministre mettre ni gol ba mais abi que malgré wana abi yo obundaka moi bien quand même à cette là no moi bien mais nanzela na au côté le matin wana mi gol ba champion de Kinshasa tana tu na zombie ni na Lukunga
bakebe babi oui na sepela la vibration d'état bana quartier moko bundaka moi bien te mais moi bien ça bi so ba teyo lelo na nani mettre soda azabi oh mettre soda kutu bana ngamo ba grenade ba akokara bango te bongo bo tanga na grenade de na soda ndenge ni bon yango ngapela yo tuna so ba teyo lelo na bigol champion de Kinshasa bon Migol ba respect ka belé à poids champion de Kinshasa mais ayibo yo ka sort dimanche ozalaki na terrain municipal Masina Migol ba connaît chaque homme d'akotela ki yo tout eza lukunga na zelo retour na lukunga taka sentino tsaki donc après pa bitumbaka na olela ka nzalaka pour Migol ba sentino de Kinshasa etika na lukunga yo pe aka na ozela Migol ba lobi ke ye azoki sentino na bitumba aliki pe ekene abundaki na muto sala rendement te bon animal sala rendement ko Migol ba betaki animal asala rendement te na bino andakaki na sala rendement te ape obeti vétéran Migol ba beti vétéran tu as vu sentir abeti vétéran champion de Kinshasa champion de Kinshasa au kumisa mais c'est quartier obeti obunda na vétéran sko obunda sportif ba publicité so na monaka animal asala wana animal a vétéran sala rendement te animal asala rendement te animal asala rendement te vraiment te lo baté wana ba problème bolukela animal po ye soko leki na nzela ne alimbisaka te abetela bino les deux du pont nani tomate na de king abetela bino 5 chantiers abetela bino abeti susu abeti Migol ba premier tour deuxième tour bato ozotanga nyonso wana nde 5 chantiers vétéran bon moki ya combat animal na tomate ezalaka bakomba tricage yale bakomba tricage mais azwaki mwa bitumba moke contre ya Migol ba mais Migol ba nano obundi te tuna mwana moke obimisaki ana so ilardo elo nasalaki na ngaba osalaki lardo donc ayebeli nasalaki mwana lardo wana betaki na kanda yo papa na ozela siko yo moko papa oui, je m'appelle Maboko Yandabe. Migol ba message ekomi côté oza babeta gilardo ba ozela yo moko papa. Nani wana abeta gilardo eza bon mettre soda o otaki minoko. Kasi mettre soda to tiko na Liwanza. Liwanza kina TV abi ayebi na yeke oza ancien na ye na musala oyo. Mais naza entraîneur na ye. Te bien ancien bien entraîneur. Naza ka entraîneur na ye. Wana eza ba bino mais abi ke bino ba supérieur. Bokomi kobanga moto na ye ndenge makasi bolinga siko bengisela bakomba na bino te na yo bon bango baza boneyebi te Joël nabengi na kokomba ndako so bobenge boyika Joël osoda bando banda bitumba so tobunini da 4 komba 4 victoire nyonso ezalaki epa na ngai Joël ozwa ta space osala ata nili na soda te asala ata nili te kombo ne Joël Joël ozoyoka bitumba nyonso tobundi na yo otika osala ata nili te lelo ntango obunde soda ayebaki obunde likongo abude likongo okotenga aza bango bakomi te likongo ezalaka mapeka te soyeba mapeka mai tonga tobunda basi boliti te tonga tokutana na bakoko wana nyonso te ya sikoyo ndi mosala mutu nyonso alekaka te mpe mpona bude soda ayebakeke bobude likongo naveye bino nyonso te naposana ya Migol ba champion de Kinshasa bango nyonso te na posaka senti ya Migol bangi wana ozela ataka senti na genda ataka wana na Masina aya otyango osu na lukunga ata asoka obima na clarity aya otyango osu na lukunga ata asoka ozonga nango champion Migol bayoka makambo oluka yoka makambo champion ataki senti na yanji atie senti na municipal ya atie senti po ebeki ba connection ko baza banani bakotela ye oza image oza image oza image po ebeki bakotela ye Migol banda kati na 3e cordio matonga pa soda na 2e faut buka na loboko so loboko te olukanza obimela. Oui, je m'appelle Maboko Yanzabe. Abi azon vie minute ya azon vie ka mi sentir ya Migol ba. Ibongo ozeta sentir ya lukunga na nute. Banda bakanga sentir ya lukunga ni ska mais champion na bila lukunga awa. Ozo atendo mais ozo résoudre de Kinshasa. Te na lukunga muta makasi ate. Mais sentir za pas
bon senti eza mpa na ngai te mpo na boya kodefie bango to kosenga bango bitumba mpe babanga mpe ngai mutu oyo nyonso aza senti ya lukunga oyo azolanda ngai minute oyo soki asoli abika kotisa defi lelo kaka keke nabundela mutu aza senti aoboya mutu aza na senti ya lukunga akoboya po abika abundela mutu mabi nde nani oza na senti ya lukunga nani ayebi nakotanga kombonia tanga komoneza rambo amakasi te rambo mobali yo mutu ana senti donc opese te soki abikaka jaki te eza eloko te kati wana yabundaka na bakati ya kala senti oza na ngwana ka lelo ka moka nde toza nobola nene miso so nabike lelo lobi nabundaka rambo mobali aoboya akosenga pata nini te aoboya obanga te nakosengela te vete wana omaite mapeka mpona mokili eyebake osengi ya boyi te akoya te nga na baposa migol baye te bango nyonso bon na lukunga mutu aya te donc defenseur na bino ya lukunga ye oyo batindaka mutu aleki champion okalezela non tozala clair tokendaka domo akatie oni ya lukunga akebunda libanda oyo oyebi tangaka kombo moko nga mona tokoki otanga raisonner aza te okofanda debasi wana funaka debasi okutaka bo sheke aza na lukunga sheke wana la polise ebo kote boza combien technicien baze na otanga komba mutu te bino mo boyebi kote boza aza makasi ni ndeti ni rambo mobali soko makasi so tini so banda pa so sentira abomba sentira bitumba kwa sentira pantol sentira bitumba bazwaka na bitumba babundela yango kaka fotaka sentira soko etambola bon eloko wana osebase mingi na baprésident tante ya lukunga bolanda émission mpe bien boa baprésident boa badirige ya lukunga bozala badirige teke bofandaka na babiro bani bato bopesa basentire bayeba kobunda bayeba koorganize bakomba babundaka mpo sentire na bango ezwa valeur so babomba basentire ya bitumba lokola ya pantolo eza mabe tobandaki kobotola bango na ndako wana na clair ntina baclub na bino na ndoyo okanga bino baclub bazala mpe ya club te na dolu enfin yokozala clair na lukunga club eza te bino badirige ya lukunga botambola mpe bozala charge otambola tous les clubs ya lukunga bota club nini esaka te mutu nini bopesa sentire ozwi sentire nobo ya bitumba ya tricage bon naosebasi na bino te naolanda na champion de Kinshasa so ya sisi ya champion de Kinshasa nde naozongela bino naozela bino ebongo maître Chaleur sipe aigle alobi no pe iloba na ye sipe aigle iloba na ye Chaleur wa muke mwana muke Chaleur yo ngai te munoko na ngai me maloba na ye Chaleur okale Chaleur itine ngo bunda kati bongo oyebi ko zaki no sporteur na ngai numéro 1 azali supporter no Chaleur aye supporter na ngai Chaleur ayo tika Shakira la bitumba ayo kutanga dana bunda na mwasi na ye a supporter na ngai tio bunda tio bunda kati on veut que au matin troisième code on veut que pour mettre à chasser au souda mais muto ndo so luko bunda ko nga do ona ko pese ka izaka keke asa ka ndema makasi ko nga attention liwanza biko mone balabala akotela balutina bapale champion okale abiko mone balabala fulu abima abimate o lukunga o lukunga tala wala liwanza moika tota na Kongo moika bakache na Kongo mbimba so bota ba technicien to kozaka mibali nani eza mete Zefi po Zefi pe minute aza na France ya azoni France yaka Zefi po Zefi za ngai mukie ona komona mukie eza éloge ebe éloge à la police po na tele combat final no babunda tanga technicien debasto debasto eloko te combien fois benga debasto combien bituma debasto na ucho beti na imika na imika on gagne ma 1 2 3 debasto ya solo wana debasto ko to landa ngo bi komba imika kamingi te ya solo wana ba 2 mois passé ucho zo ya imika e boboli bon na ba technique tant na lo ba na pas clair à part ça Zefi na France eza mutu te na Kinshasa grand maître champion de Chango bidibidi bibido ba uto buka pa mona mke Joel te ba uto buka te ba buke ba aza makasi te ba uto buke pa mona na mke Joel abuki abuka nito abuka na ede abuka ni meke yenda beti mutama ngia sauter kaka na bitumba moko buka ni Joel nga beti kombe fa pa ke buka mona ya mke bosi ko mutu kwa Joel abeti bongo abeti ba buke ba tie sima aza ndakuti
anda kuti abimi déjà siko ça kusalinga buko ndalemba boko babete pa moi mke Joël siko ngai mais na invité ye vient ezaka ya fodi ngoma le coutumier viens bidibidi ya fodi ngoma ya fodi ngoma le coutumier ave abiso nyos nga tambula ya fodi so ye kishasa na tambula kana yi est-ce que bidibidi ça biki ya fodi ko tola na France ya na États-Unis ya fodi na États-Unis oyebi ke soda ko tola ndo yebi to sola ndo chaque buto yebi derege wa mutamakasi na Kishasa malgré makambo na biso moko boye o to sola ka privé wana eza ya biso donc bibidi wana so éviter soki ya fodi na kan ya fodi tira longo ya bato balemba pembeni na yo bidibidi obuka na pamba po mobali sportif akobuka na pamba abiso obuka na Nicolas Ring Nicolas Ring abuka na kiliboso baliwanza basala ke click ye moko Joël abeti abuki ye tozali na en plus ezali na bitumba te na entraînement na kati ya sai na vraiment abetaki liwanza na miso bato balinga ke bubaki babuki na entraînement deuxième tour na kandesi ya champion okali babeti ye bakati na biso na transport tozwa transport te tozonga makulu mpona Joël abeti mwana na ya moke bibi obenga bamai bakombo na bangoko obenga bamai mpe bakombo na bango ya ndako Joël abeti mwana na ya moke bibi abuki ye mpona nini ya bango bakopenalize na biso bapesa biso batransport te tozonga makulu sikoyo omanke soda bon ça fait ozoluka oyebana bon bibidi message nakozwa mpe message bapesa te mpo bato okaka bibidi na okipe bino lon te bona moya mpe eloko te mona osebaze kaka na motu moko na mese kacher otinde mwana mobo ya mokie mwana mwa mokie azwaki ya ye na mpoza soki otinda su aisha grenade tinda su grenade ntango oya ozwa ye apre ntango yo mo papa bango oya okozwa ya yo sans compter que ntango ozotinda mese kacher message kokosa teke bibidi aza na présentation ceinture na ye le 11 oyo soki mpe oye na bakomba wana eosala biso bien mpo na bibidi abaki mutu nyonso otema na nzela na ye kobeta azolinga alongola kanda ya liboko ne bukani mibale abeta 8 personnes jour wana bato oyo babibili so baposa babeta ba 8 personnes fo abeta bakache lokola bamasoko pete clair pour masoko pete kache patron ça clair ko kache patron so botanga bakache patron so le plus puissant de Kiss zela so te ba ange le mystérieux ota yonda lukungo bakache patron bazaka kombe po kache patron zaka moko ange mystérieux o bato bo patron zaka nini abeda show patron zaka nini otamba na mutuka camion ndako étage mbongo ya ndako étage na kaluka kaka ange le mystérieux na lukunga mudimba mutaza ba mapangu mutaza ndako étage mtu akuta kipa mituka te aza mituka tambola na couper ange le mystérieux bon wana eza makambo na bango etali ngai te bandeko ngai nayoki kaka monoko na ngai naza clair ezala teke bobenga ngai na batiombo bolobaloba motu atambola na mutuka koba teke otambola na mutuka oza patro te patro bayebake na bandako batalaka venir ya bana na ye batalaka lobi batalaka mpe motu azoede bato bao bazalaka pembeni na ye entourage na ye eza ndeni eza teke patro bakaka kokabeli motu mingi fo biki oza patro te oza patron te bokomprendre wana message motu tabenga ngai oui je m'appelle maboko ya nzambe naboyi nanga polémique naboyi nanga rando na kati ya karate kwa karate oyo batama oboye ninganaka okoto oyo nakomi kokende veka koshite me nakoshite boye te sans nayebisa totuna nanu maître soda soki sikoyo bolimbisa moke mo bapela bakatire ezokota parci parla nazalaka na bango ifo soki to baobenganga narépondaka bango nakomi koloba keno lelo maître soda soki balobi obunda na migolba combat défi est-ce que ozala mutu ya si o ya kondimota ceinture mais ozala mutu ya si o akotela omo eloko mpona bobunda combat défi te naza pwe ya miniti oso migol babike tobunda komba defi na ye neti nga likoa da nasaka ntema bitumba naza pwe ya mutu nyonso alobaki eke nabunda na ye
moto aza akotisa Plessel Mweni aza nani maître Plessel Mweni aza maître Plessel Mweni Plessel Mweni ya bokoki ngasko aza pas clair aza pas clair keke migolba mais c'est quartier so aza pe après bitumba na soda moto azali ya moto azali pe ata siko so olobi nga sikoyo nasalaka défi na ba président na bino donateur défi nanga ezalaka kaka na tv maître nani Plessel Mweni Plessel Mweni oyo champion lokola maboka nzali mutu aboya abangaka mutu te pa ebonga andimaka mutu te mpo na ndimaki oza prêtre ya solo osoutenaka soda ya solo benga secrétariat na bino bosala lettre ya défi nga champion lokola na koya wana na caméra toke inde topesi lettre ya défi na bureau technique ya Migolba bote ba moyen nga na kofilme kaka kombana tomona ndenge bakobetela biso champion Migolba sentire koyaka luka message nanga ekomi soki osali yango te maître ngepa na nga fwen na ndimi na nga te wani ratate wani ratate na TV wana pe ratate soki alobi lelo nga asalaka ntemaka ya bitumba abenga nga te apianga mbongo abenga nga te lo mosu abenga kaka naye kofilme nde lettre ya défi contre Migolba mette quelques messages pour epa bafani na nyonso ya kaluka mpo na toshiki te message ezaki ya liboso tous les fans club ya Cap Soda naosala mpe ntema bitumba naosala mpe ntema bitumba oyo bino mosala mpe oyo bino kotinda nga nasala defenseur na bino yeyo donc champion nyonso ezaki ya basentire mwa mike namona bino non te naposa ya bino si bino nyonso namona bino te nga na oveka ceinture eza epa Migolba champion de Kinshasa donc ceinture kaka nga na oveye nazwa nao de Kinshasa so na beti Migolba po bano ya mike baobanga funa bandano na Migolba bato baza na basentire bakangi na bandako tokoya ntina bandako na bino kobotano basentire tokopia bino bapénition ceinture ezalaka ceinture ya bitumba ndeti na minute oyo les amis de Cap Soda mobimba les amis de Cap Soda mobimba baozela payaka ekomba yanga na Migolba ya défi oyo bango baozelaka comme message ya ngwana message moko ya soki esili kelke mbote mpo na toshite na émission na biso te bambote na motu nyonso azolanda nga na minute oyo po baolanda nga lelo mbote na bato nyonso donc so na bino bando otanga bakombo na Merlin Ngi maître Plessel Mweni président Eric donc badokasi pesa mpe maître Chege mbote Chege na batuma batuma eza maître pardon kobeta nga te mbote na yo maître Chege bambote ebele bakotoza tozalaki ne dimanche ya na bakomba ya maître Ninja tozalaki ne bakomba Ninja sika maître Chege oki pardon kobeta bambote te babetane ça clair ko to na otanga ba technicien nyonso ya Kinshasa ke bango nyonso bana kati be bilote bayiluko te so na boyi bino nyonso so na boyi ba bino nyonso na Kinshasa pesa pe maître Tizon mbote Tizon mangenda Tizon to bengani ya club na biso o champion funa yo moko loba bengani mutu akio bima champion to bengani mo bengani ba bimi champion na lukunga kuto kokita ke na funa boy luka funa balemba ba debaso balemba beti bango bane balemba badebaso batomato baniata baonde sobeti bango obimisha tomato na kombana moko tomato nga tikiso kachi apeta biso batomati na munoko wa tomato na utokata na champion du Congo akata na kina yeme nga na kombana ye moko na yo kasi kombo apeta bima makila omokeka kombo zolo ba na yimika wala yango wana mais na gagner kisuka batomela na loboko mais ya bakaya za les disciplinaires aza les disciplinaires ya bango na bango disciplinaire bino kaka aza les disciplinaires ya bandali ya lukunga te pone tinga bola lukunga de face à lukunga na mona ta mutu moko te na mona mutu moko obi na reketeka pa au manquer animal c'est un souci fort bon na kati kabi Kasavubwa aza na Kasavubwa ouais na Kasavubwa na mona ka kacha ngona ko mona mukeza ka kapelia yute ngana ezaka hélico oui tu veux dire que ça est kapeliko la meilleur mais animal aza meilleur te so aza meilleur il faut tika lokwa ba Shaolin ba président biso ba Diego Maradona ba Imana ya lumusu kasi de bongo tenganga animal ne mutabundaka obenga aza meilleur te nga bigage ba kapeli
mpona barespect bapere wana toye kokuta toye kokuta ye tobunda na ye moke so bade te turbo bato na kotanga bango wana bango nyonso bana se eloko te kasi afu mobimba okasi afu kachere ne po ayebi so natangi kapeli po kapeli mdalakisa bango antene na bango ti so natangi turbo aza de te na bango ti kaya natangi bango ti natanga suna nakomi na suka émission nanga nangi opesela nga isusu nani mbote opesa nani mbote nini opesa mbote basili kanga nde na boye boyebake bino nyonso bolanda ngai namona mutu te donc eza mpe mutu moko te onga na koleka te ve na ndoko lobela nkombo na ye mingi donc na miniti onga yose bazeka na migol bakaka émission lo tosalaki mpo na migol yo batangi komona batangi oka ya kolekana na nzela migol baprépare mpe akotoza mponga mpe na ola elo mpe ya nzala mpona ofanda mpe pasi kay combattre ka jeti oyebi motu soki baganye nde esaki motema mpasi moko te atoki ebokebe migol atoki ebokebe mpona tia akombana mingi na tv champion okale problème eza ke soki tobunda bakomba catch cornel chako asalelaka ki président na ye asalelaki cornel na ye zalaka na kiti koto fandi ozalaka te ke so omoni ke champion moko bazobunda ozalaka na nsima na ye président sino mpe bangisaka biso ya bitumba oyebi soki ozobunda oza likwa ring cornel chako ntango atelema so atemi kaka ekiti na sa ring donc okomi kobanga oyebi ke otala na nsima na ye combien personne aza na nsima na ye oyatambana bon yo komi noka supporter ya motu moko boye donc motu atozo mposa kobeta ye dalo na osenga président cornel chako oza cornel ya biso nyonso oza président ya biso nyonso donga tosana okisoda part ponga akotana na kankoko nakotana na epeso ya mbanga kitoko oza président ya biso nyonso kozalaka président teke ya motu moko keso motu wana abundaka chere na yo ozalaka kolandalanda ye te sika ya biso na space tobundaka nani mponga mpe na posa mpe ya meseleka chere comprendre seke soki otanga banana ya mike wana. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe nakomi na suka mena okate émission boyete sana pesa maître soda liloba moko pona maître Chico oya tiki biso avana olo bana ngina rappeler batuke batebe baba kati lokuta bakosaka boyebi année écoulée na année oda combien katia bakufi na ring au 4e katia kufa na ring donc ils ont l'accès qui musala basala ka peut-être bino bokanisa mo baje na baje wana kandeke nyati ete asalite ka ba kingwe bukani ba mukongekei ba en tout cas tu peux perdre katia moko maître Chico azan de connaître technicien atiki biso to pesa message moi liloba moko pona liwa ya maître Chico te ba mes condoléances kaka na famille biologique ya maître Chico en plus ba mes condoléances na tous les quartiers à vie de Kinshasa Chico aza masana ngai totambole pe mwa mingi ouais na ebi to bunda ne bakomba moko boye na totambole mingi mage na beti pe mwa mingi mais joueur de rugby nde to fane ne place moko namona ba photo batindelenga boye boye tinda zo boye bitumba boye keke anga na rugby ya posa bitumba te bala itika na makasi bon wana ezalika jour na ye ezalika jour na ye donc maître akei atiki biso tozo insister pe na matanga tozokendaka tozela programme nde baopesa ya programme nyonso oyeba donc mekondoléances kaka to famille ya maître Chico toza on est ensemble na komi na suka naningi na chite kasi napesa napesi staff mbote te staff donc ezali mon pays ana kaluka tosala émission na kati ya staff ezali mon pays bango nde bambi biso kitoko kasi ndenge ezalaka na komi na suka émission nanga koloba ke nakomi na obonga keke mabanga lokola pe Prosper bakine na Dallas et puis Chanel bakine pe veri kitola mokonzi maître soda napesi mupi mutu na yo ya Fredi Ngomba le coutumier papa na Kinge Kwime bambote ato otazali donc père Kinge Kwime ana bana mi bala basi ya kitoko loba papa la bango nakoloba pe ya TV loba ya Fredi okometengelo mobo na kotanga kombo na ngote betaka ba ko sotelo ko benga na buto ebike ta tosola na buto benga ngake soda na ko benga yo ko ya boyo o bina Lubumbashi oboy mati siko yo na bundi te ke ba so yo bina Lubumbashi na za kuna nani comment la piste ako kubulela ngayo kuna oza image ba la piste nde la piste yo kima Kinshasa pona ba fois pizza nazaba na ba image la piste Kinshasa mbimba na liboso ataki Kongo na tena Kongo mbimba apa mettre Zefi so na longo la Zefi pona yebi
Ouais, bête autour. T'es non, de bundile te. C'est vite ça bundana poto soit na Kinshasa, à ça quand t'es magana Soudan. So on a bunda bo se mettre tes effets. Après me mettre tes effets cause à Zulu Mettre Zulu. Mettre Zulu ko to zape ba mboti magaza ka ndoidi te makamba ndoidi te. Na komi na suka. Na baki Belamine Kamba motema ya. Ciao.